Junior avec Boss Abedachou. Junior ye yoawa. Asimbi motuka. Koleka kutu oyo adiembelaki. Balakisi ye motuka ya mombamba koleka oyo abanda koboya vie na diembeli na ngate vie na diembeli te. Mais ndenge Junior autokutana na président, ndenge Junior autokutana na Boss Abedachou, na mama Denise botala nini o bana bakomosala. Donc awa wa faire oyo toyebela vraiment parce que luka makambo ebele awa. Mondelo na mona esengo na ngate eyawe sala ndengo la gaki nazosela. Shalom, shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la sœur Iné Jinzembani avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Bon dimanche à vous tous. Zamba Pambola, bino bon début. Ya semaine, bino nyonso. Merci à vous tous, Obolandanga. Merci à vous tous, Obosabona na chaîne Zamba Lola Pambola, bino. En tout cas, sujet Esaïe Sengo. Sujet Esaïe Sengo, vraiment. Tomoni Junior, viens nangai, kitisa motema vie, kitisa motema vie. Yeyo awawa, na ba parents na ye. Boss Abedachou. Bakutani na Junior, bakutani na Junior. J'espère bato bazana toile bayebi nini yango oezoleka kiye Junior. Junior aza mwana oyoyo azaka na suka kuna ndeka nzamba tombola David longola ekozala moboko liba mpate afandisa na kiti ya bokonzi. En tout cas nde na lobike mutu na mutu aza na étoile na ye, mutu na mutu aza na ngonga na ye, mutu na mutu aza na ndenge nzambe asalela makambo nekendela. Yeyo Junior afandi likolo ya mutuka. Photo o eza pona boyeba bozongisa vraiment identité boyeba nani yango Junior. Junior aza nani. En tout cas esali sengo makasi. Mwana oyoyo adiembela kineka akodiembela. Lelo akomi star. Lelo afandi na kiti ya bokonji. Lelo afandi première pembeni ya première dame. Afandi pembeni ya Abedachou. En tout cas zamba ebika ndenga salelaka makambo na ye. Zamba ebindeni asalela makambo na ba papa na ye bazawana. En tout cas, Yeyo Junior, notre star du moment, Yeyo afandi vraiment na kiti. Bande konangai esali vraiment esengo ndeka na lobby, nde na lobby, nde toloba dans la vie, eza makambo soyela moto ondima te. Ehana makambo misusu eyela bato okamwe kolala kolamukeza kabsi te ezaka te pona liwa. Ke kola kola mukeza la petite ezaka pona maladi te ke kola la kola mukeza la petite meza pe na ba surprise malamo ekoyelo na vie ondima te amba loba ke bana misu baza ba porte ya bénédiction pona ba parents na bango omona mwana motango botie kamba moko mususu obokoli na pasi ko le ta pasi kolia ya pasi. Bozo vivre ka normal yo monike na boti mwana normal yo monike na boti ka nde baninga nyonso babotaka yo monike na boti me vi nanga ezo continuer ka ndenge ezalaki or ezana air moko oyo
mwana na tellement kazaki porte ya bénédiction engolakisa ke ba porte yango fue fongwama et puis bomona ngo na miso asalaki yango na nkote asalaki yango estrate pona kende diembela na motuka soto kei baloba quelque part le malheur est bon. Pourquoi na lobi bongo po mwana oyo pona ye junior ezaki malheur tanga moni bakangi ya diembeli na motuka ezaki lokola malheur pana ye ezaki lokola kubanga abi boyende ngana lingai kana diembela na ngai tso na diembeli na ngai après mutu amona nga te sikoto bakangi ye donc ngolakisa ke bapekisaka ye kodiembela na motuka ya mabe mpo bakokare kokozonga na nsima sans le savoir omona etuti yo omona okokweya mpe okufi yango ayebi ke même bango bachauffeur balingaka te bana mike badiembela na mituka na bango mpo eza nde mpo ememisa nde chauffeur ngambo yango omoni pa junior ezalaki lokola likama ngai vie na ngai kitisa motema vie kitisa motema vie kitisa motema vie na diembeli te tina suka tomona baepisode yango ekomokende lokola filme bandeko na ngai liboso ezalaki boye nsima ekomi boye tozalaki kutu te tokanaki te ke episode ekoka kosuka boye tokanisaki eza video moko eye ekoleka nango tokanisaki eza video moko bakangi mwana moko mwana ngo mpe ntango ake na ye soki mpenza boza bana na nzambe merci donc tokanisaki ekosuka ka bongo nzoka nzambe oyo asukisaka makambo alobaki te nzambe asiniaka mpenza bino bokomi na bino bokomi oyo na suka esengaka asiniatire ya nzambe ntango asini etala sikoyo Amen. Dembetili. Bana wana na tuntu kamune. La aventure mais suki bongo te bana tango bamoni yango po internet na momo eza ya koningana bana bamoni yango bazolekisa su mutuka te tala mwana ndenge azojiembela nzoka bakombo ekeseni mutu na kombo na ye mutu na makambo na ye ye tanga jiembeli bamoni ye ase défendre ndenge nini asali yango esprit te metala ndenge ekomi mama tokanga bana kodiembela nyonso wana ekokani te bakodiembela mosu mwana okediembela omona bakangi ye mwana omona okediembela omona kwei abeti mutu mwana omona okediembela batuti ye tokanga bana junior wana ezalaki ndenge nzambe akomaki yango na suka histoire esengai ka esuka bongo donc ngolu sur ngolu nde na ndolo bake ba porte ya bénédiction efongwamaka musupa ba parents travers abana na bango eza pe na bana mususu omona bozali na bino bie bobota na bino pe metango ka bandaka bobota ye
na famille kimi elongwa bandaka ya koma na famille kimi elongwa omona tanga zai mwana muke kobela kosala botanga komi kokola mwa ndambu mobulu kokende bundisa batu kempolitesse nyonso tango akomi mukolo omona bolobi te mwana oyo ndenga za boye ndenga za na ye amwana moko obetisa biso mutu alors totindeka na poto omona kuti eza na baparent mosusu bateka bandako na bango bateka mapango ya bino tellement azomema biso mutu totindeka na poto tango akomi na poto asuki kaka te kempolitesse tellement poto ezalaka mutu na ndako na ye habite na osukaka awa te fo sikoyo nakota na réseaux sociaux yango mona bato ebele ba réseaux sociaux ebele bakoma bempoli empoli omona mutu empoli bonde nini ndengele deja botama azaka bongo baparent na ye pauvre baparent babunda mpona kobongisa ye nde balobaka tobota bana kasi tobota mitema te omona mutu moko abotama na famille ya bien éducation ya bien mais omona baninga na ye bazwa baéducation bandeko no bautala bango libumu moko mais éducation ekota te éducation aliyoka na litoi moko ebimi na litoi mosusu éducation kutu eza lango eza nzela na ye te donc mpa na ye éducation soki ye ekwei edenzi ekei ntango akomi mokolo sikoyo tellement famille pesi balemba ye abi non nakoma yango sikoyo na réseaux sociaux yango mona bato oyo afinga mama moninga aoloba omona baka moko akoloba te na miso ya bato me ye azotrouve nango normal omona mutu mobimba problématique akoka ofanda na bato te yango wana eza na eya biloko moko ya mikie mpona kozwa baexemple na vie mpona kozwa exemple na vie mama ntango oza na zemi oyebi ke te zemi na ngai ekomi deja 1 mois tokomo santi ke te oke na munganga bino oza na zemi ya 1 mois 2 mois banda kodeklare deya makambo ya malamu na libumu na yo eza te ke bana nyonso baobotama mpona bajunior bakoma lokola junior mais baloba ke bana mingi fo bazaka ba bénédiction eza na bana musuna kobota kaka baboti ye mama mona akufi ya tikali mususu nzambe ye moko ayi permettre ke pe alinga te likambo fe sale maboye yangwana ba porte musu efongomela batu na vie mwana oyo eya lokola mwasi moko boye azaki deuxième femme mwasi moko boye azaki mwasi moko négligé na société mais nzambe apesi ye mobali oyo apesi ye valeur na vie donc eza ba chance eyaka ndenge na ndenge nde mpe beti na porte ya junior soki na ndako bayebake junior osala nini to chauffeur ana akendaka ntina ndako akefunda bafilme na bango te akeka ofunda obopekisa mwana na bino adiembelaki ekosala boyebi junior nde banga babete mpo kobanga wana oyo junior abanda kobangela aolinga convaincre kotala junior aloba ne trop kikongo malobi non ozwa penza mwa akomoloba komo signer kutu koloba banini olingala bayanke abi non fona benge vie na ngai donc abi azolinga convaincre mutu a comprendre que te na diembeli te nzapa somona ngai na filme yana ndenga ndoko sala bato oyo babi non mwana aza mystique ne lobeli na tonalité na ye tant baye kozwa junior babi junior to ke Kinshasa junior alobi non nakokende te na nini wana na episode wana junior kuta lingi ata koloba lingala te kikwenda ko mama vie na ngai ba mama to surveiller bana na likambo ekomi poko diembela mutu na mutu mwana nyonso amukaja ba junior amona kafa kende ko diembela tala babandi deja babandi ko diembela tala na mutuka munene oyo mwana azo diembela sikosoka koti na sa mutuka oyo tokoloba nini
tokosala nini Junior kutu ntango bazwi ye balobika bolikam te tellement yo mona eka fo bando diembela bolikam te mata siko na motuka koza vie kozalanga boye donc amoni azolinga convaincre moto wana batika ntango balibere babi olikam te kende kasi alobi boza bana banzambe boza bana banza donc esali ke amoni yango neti libération abi balibere nga azobanga lelo Junior bamatisi bakene na esika bamutuka bomoni bamituka ya ndenge na ndenge mutuka chasse babito goûter seyo nanu simba na bamemi etina volant balakisa ye mutuka balongola ye kobanga wana fusu wana zaye na ona mutu balakisa ye basimbisa ye mutuka yangwana nzambe nenga salela mikolo na ye ndenga kabolela mikolo apesi mayele pa mutu ye kotsa lundi mardi mercredi jeudi samedi pardon vendredi samedi dimanche me bajour wana nyonso ebandelaka toza na 7 jours par semaine mais par semaine mukolo na mukolo ezalaka na signification nango lelo par exemple eza dimanche mais koka na dimanche passé te ekoka na pe na dimanche oyo ezoya prochain te ekoka na te mpo badimanche ya bakombo etikala mpo na libela me makambo oyo esalamaka na bamikolo oyo na 7 jours de la semaine yango tolobake so tolobi ke esalamaki mercredi non tosuka wana te esengake fo totia na date soki komi mercredi moko spécial non wana fo ezala na date oyebaka ezalaki mercredi sous le 17 novembre 2022 wana siko date fo eya mpo ezalaki mercredi lokola bamercredi nyonso te eza nde mona baparent bana oyo mokolo bazalaki na surprise ya koya kozwa bango bakee na kini ezalaki na moto oyo te atindaki bango ezalaki maa denis te moto auta ozwa bana na mwana na mboka ezalaki te abosa bedashu moto aye kozwa mwana Junior atindaki bato Junior alobi nzambe yango nini yango ezoyelanga kodiembela na diembelaki ekomelinga ngam et pourtant namona baninga nanga kodiembela o Junior adiembelaki ezalaki kodiembela lokola mikolo misusu te oyo abanda kodiembela kodiembelo ezalaki exceptionnel ezalaki kodiembela moko ya jour wana kaka ezalaki ka na ndenge nango moko mpo kodiembelo yango olakisaka badiembelaka deja na bakamarade na ye tomoni na bavideo ntango bazotuna ye tomoni bana na misu bazoseka donc vi na bango ezalaka so bazoleka so bazomona kare ezoleka badiembelaka epuis azalaka ye moko te omona pe jour oyo badiembelaki Junior azalaki ye moko te azalaki na baninga nomona baninga bakimaki ye nde mutu akwelaki ber bakangi ye bandeko na ngai yango toyekusa bana biso bazalaka poli mwana oyo alinga convaincre akompani vie donc politesse na ye mosu yango ememi esika oyo esali bato basinteresse na ye lokola mutu mo deja aza étoile esengaki ke étoile yango engenga mokili emona mutu asuka mboka mosu eza na bana misusu oyo baza mpenza na makambo me bakomi te esika mwana akomi nde nalobaki esenga sikoyo makambo evenema oyo esalami epa Junior na bongwa bapapa na bango baokanga jour wana soki ezalaki vendredi so ezalaki lundi baokanga ngo me baosukaka na jour ya semaine te bakotia date na année etikali grave na mémoire na bango mpo ezalaki jour oyo basokolaki bachangeaki bilamba balati bilamba mosusu bapusani pembeni ya mwasi ya mokonzi bapusani pembeni ya président de république mbala moko histoire échangée basali na bango beforte papa bakendeki na bango kana makambo na bango bamesana kosala mais mwana
ndenge kotambola bitambola mwana uti koluka bénédiction libanda aye kokotsa na ndako. En tout cas eza sujet ya esengo babone nanga ezaki ka poto solola poto partager eza elomo ekweile biso awa ya esengo vraiment esali bien. Félicitations notre star du moment Junior Yeyoawa. Ngalingi bino mingi chef Semboku nsamba pambola bino akokisa posa motema na bino batela bana na bino maloba malamu na bana na bino toyebaka koloba maloba malamu na bana na biso tosengaka maloba malamu tokataka balie nyonso oya kotiaka flou ozomona bilongi ezomona na bien te balie wana nyonso fo kokataka ngo nom puissant de Jésus soki yo wana mwana moko étoile wana esengengengenga au nom puissant de Jésus nalingi bino mingi. Merci beaucoup.